dit moi na apprécié kaye par rapport ya ba nani ba ya catch il y a combat catch nous avons demandé à Bundara ba catch ba tout ça ndasara ba spectacle ba tout ça na apprécié kaye côté wana zo Bundara ça ba spectacle là ça va mais côté mamba spiritualité a bazara na yango te mais na moni na kati ya domaine wana na kati ya Congo awa na respectaka kaka ba maître oyo bazo sala spiritualité mais na voix moko autant ata 5 personnes ata 5 personnes bon bazali bon na rota so na tangi 5 personnes ba roza la 10 Moïse Mbi mais Moïse Mbi azali pasteur azali spiritualiste était Marcelo ya azali ka bazaka chemin mo na ba deni lesi Marcelo ya azali ka bazaka chemin mo na ba deni lesi c'est très important. Mundela yaki nango pona avantage na biso ba noir te. Mais edingo sa lokinga pona to solo la bonga lukinga. Bunda ya zo luka batu te yo lo bien spiritualiste. Mais ba spiritualiste musana bango zala ko bunda te. Soka lukinga to sala débat contradictoire. Bo ça débat contradictoire. Oui. Voilà. Zomon et ça le melaka mutu nyonso tout. Ata mutu lali. Omona mutu ko molo balobaka ye mo kazaki olala. Akomo loba o ngana zaki sika bo ngala lingi na ngai te mais yango na kande sala makana be église ezali sous forme ya mutu ya mental ya mutu ndenge fonctionnaka Satana telemiko telema mame Mopepe mabe telemiko telema mame Ebe bisi balanzambe mame Mopepe mabe Monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eyena mopepe asika ya atobina Congo température eyena mopepe asika ya atobina Congo. Voilà, merci beaucoup chers internautes. Vous suivez partout dans le monde entier Congo Température TV, Otolobaka Vitesse Wapi. Nanenga Mukete là directement, je dis merci na bandeko nyonso obalinga Congo Température TV. Na bandeko nyonso obalinga ka héritier Ibula Muyaka solo après Mbuta Mwini ezala rande héritier Ibula donc Mbuta Mwini bakoko ya Lunda. Ezala rande héritier Ibula donc elongona Venanga Vaski depuis les États-Unis, je te salue. Pourquoi pas maman Rosette et la fleur d'amour. Merci beaucoup à maman Pasteur, maman Emily Mayala. Merci beaucoup à Drisha Motomètre, Bébazi Beba, belle fille le Toutal, la reine de Grenoble, la personne Bambote Moté Madadi Moment. Pourquoi pas le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Merci beaucoup na ba nyonso balinga héritier Ibula ba bonne nyonso ya Congo Température. On est ensemble. Na poussana di mbangu poto partager journal lelo to partager sujet on a Mwali Megege tout monde a léon na l'église bato bazo parler en langue ba ko parler en langue wana e betsa batebele mabaku o mona mutazi molimo abandi ko loba o asengi aloba est-ce que ba molimo wana ezala eutaka pa ya nzambe ndakotaka na kati ya batu ko batu baloba balango wana ou bien eza pe ba démon musu pe ba se transformer en bongo. Donc yango héritier Ibula na kima yimba mpona yambela bino Mwali Megege Montepela directement je le dis. Bonjour Mwali Megege. Bonjour et puis bonjour na batunyo surtout bazolanda biso na moment oyo bisika nyonso bazali c'est ça. Voilà, merci beaucoup Mwali Mtozano awa batu bazolanda biso partout dans le monde entier. Musée fongola biso vraiment parce que si j'ai oza makasi
sujet oyo eza makasi ya ndenge moke te sujet na biso eza lelo eza parler à langue toyoka yango na l'église toyoka yango partout na bike yo po oyokaka yango na l'église ntango oleka na banzela oyokaka yango na bato bazolanda biso est-ce que parler à langue ezalaka malamu ou bien ezalaka malamu mabe? Bon, par la langue, nakoloba teke izali mabe. Mais par la langue, normalement, izali médium. Médium. Izali médium. Donc, izali état modifié de conscience. Babengi yango na terme scientifique, babengi yango somnambulisme. Somnambulisme. Somnambulisme izali ba omoni cerveau na biso tozala na ba zone de conscience. OK. Ozomona. Alors soki olongwe na zone oyo mutu azali nango ya éveil boye, okoti na zone mosusu babenga yango ba zone ebele tozala kwa neti na 4 zones. Ya état de conscience. Sikoso olongwe na zone oyo babengi bêta, nde toza boye tozana nde tozana éveil tozoloba tozosolola tozana pleine conscience boye, babengi yango bêta. So olongwe na fréquence wana, okende na fréquence mosusu o babengi yango alpha. Ozomona siko na kati ya alpha ana soki okiti makasi o changer nani zone de fréquence mosusu okita na zone o babengi yango nani theta. Soki ti na zone theta wana ndomona ka ba agitation mingi ezalaka esika wana. Bon, babenga yango na l'église parler à langue, par la langue, bon, par rapport à des moutous, azo prophétiser, parce que bazo ba information mingi so mutako mikoloba ndenge wana, mais normalement ezalaka ba esprit nde babandaka koloba. Esprit. To ba mutabanda parler à langue wana ezalaka ba esprit. Ezalaka ba esprit, mais esprit tout en général. Eza hiérarchie. Voilà. L'esprit est tel que ba ange même démon ozomona kititi nase ozomona alors tant mutu akotaka na trans wana a changé ba zone de conscience akomi na ba zone babengi lokola neti theta nde ba agitation wana mingi ezalaka donc babengi yango somnambulisme ba terme scientifique. Normalement na l'église ne ba comment benga yango par la langue mais babiloko wana outil epai ya ba maître spirituel ba guérisseur nde makambo wana utaki. Voilà. Ozomona parce que na kati na bato akala ezalaki pona ba traiter mutu il faut ba kotisa ba tia na trans. Ozomona maladie nyonso mutu akozala na problème nyonso mutu akozala na bato akala ezalaka ningi wana. Donc il faut ba sala moi ba rituel ba nini tout ça bato akala même en Afrique même pas mindele babando sala bon avant l'hôpital ezala avant l'église ezala biloko moni ba maître ou ba tel que bato mo ba diabo pas mindele mutu ba ko diaboliser yango babandi ko benga bato bando ko sala makambo ba bengi bango banganga mais bango ba sala même eloko wana ba mindele ba no ba sala ba utiliser même mais yango wana kande sala na église voilà ti na église wana eza yango wana oh mais oui yango na ezaka na église babenga yango somnambulisme ba scientifique ya kala ngo bande ko salela somnambulisme ekotaka mutu kaka te soki mutu ake na église te esalemela mutu babenga yango état rare de la conscience. Voilà. Zomona esalemela mutu nyonso tu ata mutu alali omona mutu akomoloba lobaka ye moka zaki olala akomoloba o ngana zaki sika bo ngala lingi na ngai te mais yango na kande salamaka na l'église ezali sous forme ya mutu ya mental mutu ndenge fonctionnaka. Zomona tellement bato aza trop na kati ya conscience toyebi makambo wana te c'est pour cela bazwaka makambo wana batie biso makambo wana esalamaka. Pardon moi limikeke na mono zokende moi trop rapide et le photo expliquer on vraiment calmement pourquoi parce que soto zongi totali to mona m sous mwana beba ko lala au mona oh kolera ba 5 ans em so benga muningane na kati ya ndoto so benga ndoto mais ce qu'on a yoki pa na eza teno eza biloko yango pesa mana belisa lokola ba parler à langue mais ka pe ko expliciter ba te place pour ba comprendre par la langue ezalaka de na lobi ezali somnambulisme ba hypnotisaka mutu ezali technique ya bato o baebi
nani ba état de conscience à mutunde nini ezalaka. Voilà. Mais ali mabete. Bato kala ba bande ko utiliser ngo pona ko aider bato. Ozomona. Mais on dépendre si qu'on état de conscience ya mettre mususu ba ebika yebine kaka technique wana. Voilà. So mona mais sous forme zo salela ngo ma salela ngo ndenge ndenge ya mabe. OK. Même na hôpital mona ti muta kendo hôpital. Mais yango ndende ba salela na hôpital. Faut pas hypnotiser mutu. Mais tout ça na ma hôpital. Eza ndenge wana. Voilà. So mona ata même pas ba pasteur yango wana ndé salamaka partout. Voilà. Parce que eza ka mabete, eza sous forme ya ko aider mutu. Mais zo dépendre ndé sikoyo na mutema ya mutu. Ça état de conscience ya mutu azo utiliser yango. Parce que koye bane ba technique mais sous forme zo salela ngo na ndenge moko ya mabe omoni so keneti na ba pays ezali développé même na Europe bane tout ça okuta ke bato zo utiliser ba biloko ya ndenge wana mais bazo utiliser yango te balo ba tuketo nzambe nda kitini bazo expliquer clairement que muntu azabongo muntu fonctionner ka ndenge wana so mona voilà bazo expliquer bongo bato bazo landanga ba yebi science mystique baebi schéma corporel ya mutu baebi fonctionnement ya état de conscience ya mutu o baebi métaphysique ba comprendre makambo nini ngana zolo baebi kete mutu zolo ba makambo za ya vrai voilà isala kabongo mutu fonctionner ndenge wana tant mutu banda koloba na église ne ba bengo parler langue zomona parler langue mais ba biloko ane sale melaka mutu kaka na église te eko sale mela mutu bengo état de la conscience sondambilisme zomona donc sondambilisme provoqué nde sala makana na église mais mutu aza bongo et aka peut-être so mutu ameli même masanga omoni so mutu ameli masanga état de conscience na ye eblokaka alongo na état bêta Zomona, alongone état bêta, état de plein éveil. Ningi za bazoi ba makambe komi bloqué. Alongwa na zone wana ke na zone mususu. Aki na zone alpha. Zomona, zone alpha ou soit tu dis kwitse leki makasi et memieti na état nani delta. Zomona. Tant soit komi na état nani delta wana au mona kete muta okoma même na sondambilisme. Comme le roi mutuma moni mutazo tambola mais ça de ya kulala. Zomona mais tawana ekote la kamutute soki kaka nani usat mutameli masangate ekote la mutu même ata na ba suggestion ata même na ba parole ndemona bazolo bana mutu mutako ko se transformer mutako ko longwa na zone wana akena zone mususu nenga mentala mutu fonctionnaka voilà zomona so komi na zone na mona mutako na ba agitation komi koloba mususu pe ko za la paix ba esprit environnemental ba esprit musu bazalaka ba telingana musu bazana ba toilette musu bazalaka bo aye akoti mutu ba bengo itara de la conscience esprit nini wana beso ma bête esprit ya mabe même ya malamu ayaka ayaka oui ayaka ba langue so mabe de la conscience oui aboya koloba bongo to bato musu alobaka o nzamba lobi na nga boya za awa kati na biso ya esprit mabe mais kasi ti nzambe esprit même esprit mabago utiliser pe comme nzambe raté akoloba makamona nyoso tout mais c'est ça nous mona ba nini ba division zozala ba désharmonie zozala trop même na ba foyer ba ni tout ça ezala bon parce que moni makambo oyo o mona ka ba makamba ba prophétie wana faut batu basala vraiment très attention côté wana voilà zomona parce que esprit nyonso tout nde oyo ayaka nanani na esprit nyonso tout ayaka na information nda azali ya malamu ata yo mon parce que to bato moni ba ke peut-être une église muta koti akomi ko parler langue bato bi karaté ça esprit o angeline ndo yo lo bonza meda yo lo ba te sala ka bongo te même ba démon pe akoki koya mais problème ezanini problème ezali siko ya mutu oyo azako sala ba séance wana soki eza na église to loba mutu oyo azo gouverner oyo peut-être azo kamba église wana soki ayebi ba fonction te ya ba esprit zomona alors problème ezali sika wana ba fonction ba esprit mutu akoye ba langage ya ba esprit aoyeba ki esprit azoloba boye aza esprit ya monde tel esprit azoloba ba langage nezo kini baza ba esprit azaka na monde boye mais mwalimu expliquer biso siko po par rapport ya ba esprit parce que to mona mutu muso razua ko parler langue soko bani force ba koma na force mo boye ata mutu osimso abeti ba robuwa kata mutu kuna au moins mutu a parler langue na kata gizima comme na force mo beni mutu komi na monde mo tu vois to rolo beza moli moni
Mais kasi na lobi d'ailleurs esprit ba yaka déjà il y a ba forme ebelé esprit ba ko ya même ata ba démon ako se manifester même ata na kata corps ya mutu so muta koti na trans ba bengo état de la conscience yango so que il mutu bongo muta koti na kati ya trans comme état de la conscience n'importe quel esprit a se manifester même na kati ya corps na ye OK so mona arobanda koloba même ata kuti makambo iza na kati il y a mémoire na ye arobanda koloba kwa mutu muso azaboy moni beta de conscience muso to bula kaka peut-être muta fandi bo bakanganga bona bo maintenant be esprit yana bayaka babandi ko se manifester muta koti nanani na fréquence wana abandi koti na ba agitation abandi koloba loba ngai kutu shida ibula mutakanganga shida ibula mutasalanga boy na bona boy ya bandi koloba ndenge OK Ezape ba demo, baloba peut-être aye bongo, aye peut-être pas ça nini, apanza, akabola. Mais si quoi problème ezalaka mingi, mona kata mboka na biso. Bato bazo sala, nota tolo be la spiritualité. Ezala ngona ba division, spiritualité ezalaka moko. Bato ne batia ngona ba division, balobi o biso ya ba pasteur, nde nzambe, o biso ba ni, rien du tout. OK. Spiritualité ezaka moko na kati nango toza na côté ya positif na négatif c'est tout voilà ata ba yeba biso kozka nga église nani bo euti esika moko et bota euti place moko euti esika moko tozali kaka na côté ya deux parties deux camps positif na négatif même dans quand il y a esprit ça bon positif na négatif OK zomona peut-être ba secret ne belé ba dévoiler rango te et pas il y a ba mizani ningi wana OK zomona voilà bon ba maître belé bazolinga penda osala effort te ba maître ton lo ba maître ezalika ko ba gâteau ba na tiaka en général voilà na ba pasteur mimbaza banane Zomona. Ça va mettre, on est à titre, bongo, va mettre spirituel. Voilà. Va mettre spirituel. Bon, ce va mettre spirituel, Moussouba lo bakete bango, baza bongo parce que bango batanga makambu ya moli moté. Bango bazo suka kaka peut-être na ba vexé, ba nini tout ça, ba histoire. Parce que bango ba basé mingi na ba histoire. Voilà. Mais alors faut ko luka ko yeba nde mutu. Zomona. Parce que so yebi mutu, yebi état de conscience, mais état de conscience nezali mutu. Zomona. Ata ba lo la conscience c'est l'esprit. Ils allaient mutu. OK. Hein? Parce que ceux qui bango bazo basé na te bango bazo basé mingi na expérience ya batu. Mais OK batu ya kala babande ko yo ko lande beta de conscience. Bango lelo ba komo yo ko lani be expérience ya batu mususu. O ba viva kala. Mais OK, est-ce que mukilango sukara e pa batu ba o bazara na kala. O ya lelo isa batu te. Baza suna ba cerveau ya nenga musu toza biso nyosu za ndenge moko biso pe photo sala be fort o bato kala baba ndo sala be fort biso pe photo sala be fort voilà zomona OK bango baza mingi na be expérience be histoire ya bato exact nde bango bazo basé na yango zomona c'est pour cela que mona ba mettre belé ba misusu ba ignora quand même baza na mikata même chemin mais siko ba enseignement bango basé na ngozali inférieur. Mais ça est inférieur parce que so tali lelo na kati ya Congo tala pasteur yemoko makambo oyo pasteur azo sala banga naza contre bangote mais eza sous forme ko encourager ozomona bato bazolanda chemin na pe basala be fort ozomona au mona yemoko so tali ba grand philosophe ba grand scientifique ya kala lokola tel que ba Socrate au mona loba que connais-toi toi-même papa ngo ba comprendre que mutu il faut amier d'abord yemoko comment que yo moko non yebité yo bando encadrer bato mususu ndengini zomona jamais aveugle ya ko diriger muninga ni musu aveugle la tsenze là zomona mais ce qu'on a ngata mboka na biso tala ke mutu ozo ko encadrer bato yemoko au monde écoute na kati ya batisa harmonie ebele makambo sala wa violaki ayibaki bo so tel même ata ba langage zomona zo basé mingi na ba avidité dans le koso zomona aso basé mingi enseignement na bango mingi za bongo mais déjà ozomona kete oyo nyonso tuana muto ayebi beta de conscience muto a joué éveil muto a mettre on comprend déjà muto ada déjà na ba démon déjà na kati parce que moni lelo na kati ya spiritualité ya mbuka na biso ba démon et comment lokola bazaka na libanda
so lingo luka ba démon oyeba yango na ba comportement na yo na mental na yo na mutu na yo ata na libanda so bazali pa bato musu bako se manifester mais na kati na yo moko parce que mutu ayebi pena métaphysique mutu ayebi science mystique yo ezali pa ya mutu au mona ke akosoka okanga démon oyeba ke mutu azana ba esprit démoniaque azo vivre na bango zala na bango oyeba bango juste na ba comportement na ye quand na ba comportement ni maman o comprendre que te mutu azana ba esprit démoniaque et puis bango baloba ko bengana ba bengana kate ba bengana ba démote non ba bengana ba démote ba bengana ba démote ba modifiaka ba modifier mais oui mais toi lo bela beta de conscience mutu azana ba fréquence en lobango to sara ba émission trop déjà na yo mutu azana récepteur mutu azana la radio mutu azwa ka ba fréquence vous avez même à parler langue wana ezali ba fréquence o mutu akotaka na yango mutu tanga koti na trans hein c'est pour cela que mona kete mutu akomuluba koti na état de la conscience mutu bandoloba mutu aloba bongo kaka te kaka na église te ata mutu ameli masanga bandoloba bongo ne mutu ameli masanga miko loba loba oui ata même mutu ameli masanga te ndo mona ka mutu alali pongi abandi ko loba loba akoti na état de la conscience ba comment wote ndoki nini bona bona non ata bata batambola na nzelo wa mutu amilobela ye mo monologue mais oui oui akoti na za déjà na nani na nani na kati ya trans hein akoti na kati ya trans ana somnambulisme marambo somnambulisme nde akomi bongo akomi koloba loba bible kaka bo moni bato basali bible eza bato bayebi bayebaki makambo wana bango bakomi batale kete mutu nyota koyeba makambo wana te baza pe na forme parce que na moment na pas même ba expliquer bato makambo wana pe bongo babande kotala pe mental à bato c'est pour cela ba teke ezala bongo eza mabete mais aki sous forme la qui était à moto est-ce que marambo batela bana maternelle batanga mona maternelle pas à moto marambo batela wana batela par rapport ya enseignement batela par rapport qui était balingi était batela par rapport bango ba moni qui était à mwana onda zabo par rapport ya mutu ne photo tele marambo oyo voilà non moni ba maître wana pe basala ka bongo OK batel ki to faux za labo car moni na christianisme ba enseignement zebele yo ka tezaka oya loko uto loba anazong soka mo muke na question na yo uta ko lobobi ke non ba maître belé ba utiliser ka ba makambo ya kala ba pesa exemple makambo kala mais siko na ndenga kilelo est-ce qu'il y a moyen pe ba ko changer pe na ba bible pe ba changer pe be critique bon ko changer écriture na kati ya bible mais bible de pe de ba changer ya gopeti to mona ba ancien testament ezali ba nouveau testament comme les lopé tout monde tozo mona da ba blo mo aninga na internet qui est au papa zo déclarer faux bible ba modifier ngo ni tout ça réforme na ngo ba ni tout ça bona boy tozo mona ba nga deke nga la ba bino pe bozo ko basé te mais to ko appuyer ngo te pour nga na za chrétien te mais normalement il faut tous à la claire donc mutunyo surtout faut azwa lumière mutunyo azwa lumière entre parenthèses muke mutunyo so azwa lumière et fongola ta mo parenthèse muke est-ce que bino pe bo sepela na pédophilie bon babiloko wana ezo basé mingi na nani na ba état de conscience ya moto na rolo baté soit na sepela nango soit na sepela nango te ezo basé na kati ya ba état de conscience omoni ba biloko wana même ata na médecine omona keta msu batelemela makambo vraiment ya ndenge na to mona mutu mso ko mona mobali mais ba pareil za na nzoto niza ya basi abuta mabongo mozo mona aza bongo dans ba sentiment ya basi aza bongo mais ce ça on peut na mobilicité les soucis mais kasi l'état d'esprit ne aza mwasi mais mutu mususu o eza mabe o ba bengi conscience ngana encourageant au pété na lobité peut-être tom sous dans contre yango te mais na za contre ne o mutu aza mobali et puis à quoi ko sala yango peut-être pour na avidité le koso zomona le koso a moniki ate akuna bona boy
excusez bato mususu bazanda mususu nanani na ba possibilité baye ba convaincre ye ba bisa bike atende za boto mutu moko bisa bien ngani na za peut-être na secte parce que ba secte mususu ndenye wana ba oye bisa yo bongo ozomona na ba secte mususu ba secte o ezali baza na contact na ba esprit négatif bazali voilà zomona o ba bengaka ba démon baza na contact na ba démon démon rôle na ezali nini démon fonctionne ezali ka négatif kotinda makambo ya mabe parce que mutake na secte bongo pa ba mettre bongo ba oyebiseni kekende sala makambo ya ndelo wana ke moninga no mobali mususu fasa nini asa la roma makambo bongo bimaka nayo comme ça ça nini biso to bandu ça nini ça to bandu swaka mbongo mingi. Tout est possible à celui qui croit. Mais oui, il y a croire na makambo wana il va lobby na ye par rapport à nini wana ba demona à croire na yango. Alors azozo ba manifestation mais ba rétribution zala parce que nyonso zali loi. OK. Ba rétribution zali. Il y a aussi la wana mais démon fonctionne zali négatif. OK. Il y a aussi la na bongo bénéficier. Voilà. Mais démon fonctionne zali. Influence négative izala kaka. Même via mutu wana mona peut-être sukana e kozala ndenge nini ou soit environnement ne kozala ndeni parce que azala ba énergie mo ezali da négative azo vivre na ba démon fonctionne na bango ezali négative voilà ozomona babando sala ka makambu ya mabe ata apesi yo mbongo démon yeba ke fiance na ezali. OK. Mais est-ce que ba esprit ba pesa la makambu ya ba pesa ka mbongo ezali ka ba démon non. Il y a des montées, des belé. Est-ce que ange va faire ça mon côté, l'esprit positif va faire ça mon côté. Comment on peut se faire bon? Il y a des montées. Voilà. Hein? Voilà. Merci de côté na sujet o ya mama pédophile to ya okende na ndenge ba décréter ba bi que non mibali babalana basi babalana bambwa zo balana na mutu normal. En tant que coach mental, tu as une parenthèse, on va répondre à la question. On a plutôt zone à la marne. Bon, le développer science makasi. Biso to basé na ba ignorance. Biso basé na ignorance. Mais oui, biso to sala be forte. Mindele biso to lo ba ke nzambe. Mindele tamsu ba sala fort yo ko la nzamba la makasi. Ke biso. Oh. Mais oui, ya solo. Parce que moni mindele attache mona gazo ndima moi na mutu babalana pour mundele da ayebi déjà ko comprendre que moi aza être voilà mutu pe aza être moi aza esprit waza ali na matière wana zomona wana mutu pe azali esprit voilà zomona dès que moi azali na kati ya ba na ba conscience mon quoi ça na être humain mais bango ba comprenant que t'es azali être c'est pour cela non moni bango bandima mamandenga nga nazo encourager bongo te parce que moni mbwa ninga za bongo ezali réincarnation donc si mon toi ça la réincarnation ayako botama mbwa être parce qu'il y a être alors botama mbwa c'est-à-dire azaki déjà dans ba causalité mon robe énergie mo ezali négative parce que kobotama même mutu être aimé bo ezali facilité mais ce que si mutu sani na botami mbwa de la sécurité azana ba cause créer mo ezaki négatif c'est pour cela botami mbwa parce que jamais mutu ko sani o sangana kali susu na mbwa non ba être aimé baza belé mais oko zalani na respect vis-à-vis na ye oko soutenir état que être mais non que yo sangana na ye koma moi sina mobali wana vraiment ndezali voilà très bien dit très bien répondu bat bolando partout dans le monde entier to kangi na biso entre parenthèses santo fongola siko to mi vraiment na ce que mission na biso par rapport à parler à langue bat balandio par rapport à exprimer mo pesi explication na habité si ya quoi ajouter na sujet wana ya parler bah côté sujet wana ko parler à langue là na lo bana batu ba sala vraiment très attention côté wana parce que nazo mona spiritualité na mboka na biso na lobite ke ba message no so yaka na makambo yana ko parler à langue ezali medium mindele ba diaboliser yango awe pa batu nyonso tu ba yebi ke soki ake pa nani ya makambo wana uti pa ya ba
bato moni bato bengaka bangaga bamarabu banani parce que na kala maramba oyo to mona église ba nitu zalaka te boko mape belé abino pe banganga bamarabu banini tout boko me belé on lelo bato belé pe ba komi ko méfier net mwali migege ne onza boycott mental yana bato musu ba Rolanda yo msu mutu pa bengo azokima pona méfiance ya bato musu o ba bebisela bino musala o te na makamnyo surtout exception ezanga te na vie batu ya mabe bazali na batu ya malamu bazali vie za bon même ata epai ya nzambe o batu balobaka to mona ke côté positivité na négativité même na mokili nde biso batu za batu na batu ya mabe to za pe na batu ya malamu tout le monde tende bazalaka mabe zomona oui dès que na kati ya mboka na biso ba maître ebele en général ngana tiaka te o nganga o pasteur o dans le maître général dès que batna batu on tient ça ba titre zo mona ta ebiso ngana za edingo pas za maître azanganga te bo edingo azali kacher edingo aza kacher mais aza kacher moko oyo asalaka ba technique ya manger ozobanga kotese po ya bundisa bato ozobanga mwalimu mjinga ayo sengo komba po mikolo asengi komba na Denis Les na Stade des Martyrs mais Denis Les pas ya da kacher ou comment que on doit senga na ba komba et moni biso za bato to telemila ba makambo ya ndenge wana ezali ba sous forme ba comédie ba osala na mboka mais oui il eza kacher asenga komba na ba kacher yo senga komba na ba pasteur yaza pasteur ezana pasteur o ba osenga na ba komana eza ba comédie parce que na mboka na biso tza besoin ba comédie osomo comment mino senga na ba komba ye pasteur ye nani et comme théâtre au comment les bateaux silisa ba valeur ya marambo par rapport à la question aux opposés parmi bateaux silisa ba valeur ba crédibilité ozomona il y a kati ya marambo ya spiritualité na moka na biso ozomona entre temps mundele azo ba pays mususu tel que ba na ba France kuna même les États-Unis ba mettre bazana mboka na ba bazo contribuer na développement sur les plans scientifiques voilà neti corona bimi bo mona ke bango batamayeli wana basangani ndeni koma ba rosala pona mais o ya biso izaka ba comédie mais comment nani Denis Les nani Edingo bobando senga na ba komba senga na ba komba il faut gouverneur de la ville a signé pour mutumo rotika la kuna bon nga kutunga na royebisa nde batu neti pasteur Denis Les so gouvernement na biso vraiment bon te éviter baza batu moko oyo ke ba kokinde kopekisa bango ba makambo ndenge wana bango ba osala batika yango ozo comprendre parce que bazo soutenir mboka te biso tunde toza boto sala ba fort to sala ba fort afin que spiritualité tata lelo bato bazo comprendre te mais toujours lutter quand même il y a ça la fort il y a autant la peut-être libanda comment makambo ça s'est passé comment science ça se développer ils a rendé ni bona ndeza makambo fu tout ça la kabe fort vous mona que makambo ko tsaka ba congolais na ba ignorance ba ni tout ça hein nga est-ce que nga le kana ko senga ko mbana ozobanga na Denis ozobanga na nani edingwe po edingwe ça ba jeter mikolo zonya avec force mais sikoyo nanani na mboka na biso soki toza ko encourager ba makambo ya ndenge wana c'est-à-dire biso mo ba congolais to salara na ba ignorance ba ni tout ça tu comprends on a ni biso ba maître photo les gars total isara ba tout réalité parce que tout le monde tene mutu ayebi makambo ezali ya spiritualité mutu azali être spirituel voilà vous mona biso bato to comprendre makambo na faut biso to les kana pour ko faire éveiller pe bato oui c'est très important non que biso to ko ba no les kana pour tout ça ba comédie to kutana boye to la kisana na tout le monde ce qu'elle a créé pouvoir à co-créer à mon akatine exacto tout moko boye yende ba pese pouvoir au Denis Les au babu de mon non ngai nazali contre ba biloko ndenge na les ba théâtre faut bâtir que la biloko ndenge na ba sai ba sala ba maramande ba sai mais oui
oui batika basai parce que bango ba la comédie bazela bon ils a bon ça clair bango ba bazara na ba comédie te et dingo nga na apprécier kaye par rapport ya ba nani ba ya catch il y a combat catch nous avons demandé à Bundara ba catch ba tout ça ndasara ba spectacle ba tout ça na apprécier kaye côté wana zo Bundara ça ba spectacle là ça va mais côté ma spiritualité à bazara na yango te voilà aza spiritualiste était oh et dis moi spiritualiste oui aza spiritualiste était bon Denis Les oui Denis Les peut aza spiritualiste était oh oui et ça batu bazola lisa batu pongi na kati ya mboka oui biso ba maître to za na kati ya Congo to mi da hotelema to zo boya mamakambo bango ba osala wana parce que ba diaboliser trop ko diaboliser bango ba diaboliser rondo kionani donc c'est-à-dire et ça souffre mon la lisa batu pongi pe politique aneza bango te bango ba osala lango na kati ya conscience oui mundele mutu eza politique ya mundele bango bazo jouer kaka politique ya mundele ne bazo sala nana ye na ba enseignement eza mundele et le rôle c'est très important mundele yaki nango pona avantage na biso ba noir te mais edingo sa lookinga pona to solo la bongo bunda ya zo luka batu te yo lo bien spiritualiste mais ba spiritualiste musana bango ezala ko bunda te soka lookinga to sala débat contradictoire bo sa débat contradictoire oui to sali débat na ye na ko expliquer na makambo nini oyo ye asalaka ça batu mi chopo abimisi mutu akati abimisi michopo libanda ah bon pardon musée to yo moni makambo wana eza makambo na ote natika wana yo za journaliste ngana na kati ya domaine wana ngana na moni na kati ya domaine wana na kati ya Congo awa na respectaka kaka ba maître oyo bazosala spiritualité mais na voix moko okotanga ata 5 personnes ata 5 personnes bon bazali bon nakota so na tangi 5 personnes bakoza la 10 Moïse Mbi mais Moïse Mbi azali pasteur azali spiritualiste était Marcelo ya azali ka bazaka chemin moko na ba Denis Lesi bazaka chemin oui baza bango nyonso baza chemin moko bolukela na kombo ya mutu spiritualité moko nani nakotanga bango nyonso baza chemin moko Papa Kusu paye aza pasteur te mais Papa Kusu ye nenga azali wana pe bango nyonso moni nga na lekano ba très bien na bisaka moni na kati ya Congo photo lukato ça l'effort yo comprendre spiritualité très bien voilà vous comprenez ngai na kongi ko encourager ba maître oyo ba soutenir biso pona peut-être ko zo droiture oyo tel que le rôle à Ibrahim Mochoudi Papa Mala et puis Maître Brunchi Koko Mala et puis nani Abdul Jabbar Papa Youssouf Papa Issa Ngongo zomona bato nga na ko encourager ba Maître Carlos otanga bato kana yo mais bango wana nde mutu bazo sala bazo lité pour na spiritualité dès que na mboka na biso to basé trop na kati ba ignorance tozo pesa mingi valeur na magambo oyo kete biso to ko pesa la ngona ni valeur te parce que magambo nezo sala ke biso na mboka na biso to se développer te très bien dit Mwalimu Djedje parce que le développement batou et outaka à partir de la spiritualité na bango voilà c'est l'esprit qui anime le corps voilà ce qui est esprit est faible ozomona alors vous allez manquer c'est pété voilà merci beaucoup pour na ba explication au clair au batunyo so ba comprendre mais na ebike ba kosunga biso ba manzamba kosunga biso ba debe kozala makasi pona moni makambo ekomi ko matation makasi donc to luka batu musu to sala ma débat à 2 ou 3 4 personnes to fan na raté na plateau to mona ba kolinga débat wana te pona bazana connaissance ya makambo molimo te makambo molimo bango ba lobela ba yebi yango te mais oui parce que nga na tala rebelle na kati mboka na biso nazo mona batu ba osala be forte bato tia batu na ba ignorance oui ngai na tala mingi ba maître o bazana libanda na ota ba maître bazana ba Londres awa na tala bango mais peut-être tomso na tala bonazo regretter tala ba maître na Londres ba na Londres uno pesa ba mbonga ba kisi ba boma batu te wana
wana ezali bato sala bongo ezali bato balingaka bato azwa éveil te. C'est pour cela ne bataka bato na kati ba ignorance bongo. Akoye biso bongo. Ozo mona même matin na kati ba bébé. Ça c'est total bien bato belé ba souffrir. Mais oui, bato ba souffrir pona nini? Bazo yebisa bango ke spiritualité. Bazui mon mundele lo ngani na sala. Aza spirituel, ba on spiritualité. Ezate mundele mutaila biso spiritualité te. Parce que moni ba religion belé biso to salela. Eza mundele mutaila biso. Donc c'est à dire quoi? Spiritualité ba ancêtre na biso pi mundele atangi ya ekoli spiritualité wapi. Mais en Afrique na Égypte, mundele ekoli yango awa. Akena ngo akolisa ngo ye nango a bomi oya biso azui a imposer oyo ya mona ki fa etikila biso awa. Nde yango biso to mona kete yango nde ya biso. Rien. Vraie spiritualité mundele a diaboliser yango epa na biso. OK. Pour aboya ke biso to sa ni to évoluer. Alors ba ke yango des akindoki yango des ali science. Voilà. Est-ce que science elingi la kisa kindoki? To za na science ezali positif na ezali négatif. Voilà. Science nyonso ezali mabe. Très bien dit. En tout cas, to kozongela yango to roya so na sujet to fond la so ba sujet makasi. Parce que ba imboka na bato nyonso ba na biso na libana na mboka. To mesa na pe kana na masola politique te moto la na pe ma veille. Coach mental aza koloba jour et nuit azo pesa ramateya. To ya to soutenir ye to pesa ba chance to poser ba question. Na osenga vraiment parce que miko na mosa trop ba direct. Nzamba kosunga vraiment to roya so jour to ya oyamba to sala direct. Exactement moto filmer te. To ça direct. Bato bazo poser ba question, bazo benga, ba poser ba question zo répondre. On est mission to sala tour direct. Je suis pour wana vraiment ba contacter pour ba yokayo bato balinga ko to chango zata sata samedi o bato tout ba rozala ba msu wana banda ku bani tout bato ba pemaka balanda biso na direct comme vraiment na suka bato ba ko contacter ba rozwa yo ndenge nini. Bon, moto sera contacter ngai d'abord na bato bazali na libanda na kopesa numéro na ngaka ya téléphone. Ezali plus 243 89 920 3700 plus 243 89 920 3700. Et nous avons sur WhatsApp, sur Facebook, ils ont des Facebook, des comptes Facebook. Nous avons Mwalim Gege Motepela, Moussou Chezali, Yancine Gelor. Nous avons contacté, nous avons dispo, chacun fait sa part. Donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup, merci vraiment. On a peut-être des dédicaces sur Rezali, des dédicaces exactes. Bon, moi bato balandaka yo esala moi bato balandanga na pesi Laetitia Ndandele Mbotebele na kati ya France na pesi Michel Amisi Kitenge Mbote na pesi Maître Brinche Kokomala Suka Pembe na pesi Mbote Ibrahim Ochudi Mbote Maître Noir Mbote na pesi Aristote Mbote Margilo Kachama Mbote famille Wechinja di nyonso tout na pesi bango Mbote et puis bato nyonso tout balingaka coach mental Maître Yancine Gelor na pesi bino nyonso tout bambote. Voilà, merci beaucoup hein, merci beaucoup. C'était là Mwalim Gege coach mental. En tout cas bato tout balingaka ebo soutenir ye yo. Moto aza na posa ba question benga na numéro na téléphone to benga héritier ibula senganga numéro na opesa opposer ba question na lobike to kosa na direct moto to aza na ba question po batebele balobaka ibula yo soutenir moto wana ozala pasteur ozala nani benga poser question ou répondre yaza ouvert. Merci beaucoup na baino so bazui terre Kolanda biso partout dans le monde entier. Je dis merci beaucoup à maman Rosette et la fleur d'Ambo, pourquoi pas Julia Florida, maman agence j'étais ça. Je dis merci beaucoup à Maître Mala, Maître Noir na PCP Mbotelo na Monioté. Donc merci beaucoup na le tout puissant champion Wadol Mokonza Mboka depuis La Rochelle, pourquoi pas Drisha Motomètre Bebazibe Bachafouin au Monango. Je dis merci beaucoup à Bellefille Touta, la reine de Grenoble. Merci beaucoup aussi à 3L Magique et Lotis Longue Loufatien à Rosien la Taylor, mais c'est négligent. Je dis encore merci beaucoup à 3L Magique et non, merci à Bruno Lubika. Bon, à propre Sandra Wangata, maman na Petit Brown Junior et Broly, 10 à match. Pourquoi pas na musée na si ma caméra va être longo na Elvis Pocho donc va être là pour na Rosalara Moussa. Je dis encore merci na Hervé Bossitampen. Il faut sentir venir vraiment et Tolomo ya mobile et Fanda. Merci beaucoup na maman Mokonzi Dali Ibula. Tomonani Soki Nzambe Azongi Nani. Play. Monatie botelelanga
Congo température ya Maman Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika yaya atobina e Congo température eye na mopepe asika pepe asika yaya atobina e Congo température